kunga 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 ya kunga 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 no kunga 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 la kunga 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 ya kunga 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 Bien balandi à émission Nabino Tala Lelo News 10. Merci Mingi Naibige Boza partout Bozo Tala Biso à travers votre humble serviteur, le Mbokatier de la presse, Julien Botala Tala. Tala Lelo Lelo vraiment tous un invité dans ce tour partager il y a bon artiste musicien chanteur il y a évolué bongo na orchestre Viva la musique il y a artiste p icône ya musique congolaise auto tikabiso mokolo ya dimanche 24 avril 2016 na mboka Côte d'Ivoire. Il s'agit de Papa Wemba invité dans ce tour partager il y a bon artiste musicien Archange chanteur bomona rapé basera ba image ya Papa Wemba les mêmes jours bakitaka to betara li solo to meka solo pe muke mais to repeto ba évolution ya Viva la musique eza ndenge nini sikoyo ezo évoluer ndenge nini évangile selon ba musicien et puis to ba pe Archange masolo eza ndenge nini ba boule eza ndenge nini pe Archange azalaki wapi avant ko na Viva la musique yango ni botala tala alobi to sala émission boité quand moi na remercier bongo staff technique na ngai mobimba na moni bongo na caméra kuna Daryl Diwantesa et pourquoi pas na El Sibli mon Evin Poutou monteur na biso to lobaki moi out mobeza ba moi na pour na joyeux anniversaire et pourquoi pas na Yemoko mère Mila Bella Dinganga. Un grand merci na Yemoko le boss Nico 3000 ba bon séjour na Chine kuna boss Nico 3000 talaka rezarande be mutatambol tambol ba il faut kota kota la business ebele le boss Nico 3000 ici ka bi botala tala za manager ba 3000 nyonso. Un grand merci tout na code code avec la créativité code ya Willy Moucheni code en tout cas bah bon séjour pe na mboka mopaya kuna siko zali kande to solo la vraiment so ya Willy Moucheni na lobby mbala moko mona trésor Moucheni mbote Archange mbote Julien. Votre impression par rapport à Nengoleki na émission Tala Lelo? Ouais, ça linga bien Tala Lelo. Banda Papa Wemba kufa Tala Lelo. Vous comprenez? Banda Papa Wemba kufa Tala Lelo Archange et ça fait plaisir makasi na baïba partout dans le monde. Tu as en tant que Alan Nzembo, moi logo moko pour na plaisir non fan na bino. Non Nzembi petit comprendront que j'ai vu grâce à ton amour, moi ton amour égale à la mort. À tabac foncé ba couleur nyonso ya arc-en-ciel chéri jamais kokiko kanga moyi mais yo tikinga na bengi yo olobi pas question yi est-ce que yebi non Nzembi motema nde ochembeli appelé journée deva ba pasolo bilanga vata sia cha o tikeli mi sonanga héritage a pinzoli bébé na permettre yo sala nyonso kasi koboya ngai mabe o na découvrir bolingwe pai na ya kolinga te na découvrir liwara farina Tala Lelo yo. En tout cas Tala Lelo plaisir et makasi vraiment tous un invité to partager na ye Mayemba de Londres Malela de Londres Malela de Londres, le champion, pourquoi pas na Freddy Mayemba, un grand merci na Freddy Mayemba na yebi boza partout botala sona tantine botala tala. Mais Archange orchestre ça se comporter ndeni. Ouais, orchestre c'est très bien, super forme. Orchestre c'est très bien. Très bien, très kitoko. Très kitoko ko saranatse. Département ndeni bakabola kiango chef d'orchestre pour emo comme maman nungu. Sara o Papa Wemba tikaki, to Chafulankanda. Maman présidente, maman Amazon, Azawana, manager Corneli Malongi, et puis Marie-Laure, et puis papa Sénado, et puis équipe Mobimba quoi, et puis Babiso, donc Pepele. Archange to bito beta non avant to kata les solo émission na Tala Lelo. Meilleur souvenir en tout cas et pas Papa Wemba. Ba souvenir ils a tellement belé à Tamusanga presque Afrique Mobimba et puis Lelo Archange quoi. Donc Tala Lelo na Archange grâce à beaucoup. Donc paix à son âme quoi, mais abiso va pétiner to aller, to défendre comme on fait partout quoi. Donc souvenir ils a tellement belé, mais souvenir à mon nene oh le logeno, nga le Archange. Grâce à fait beaucoup donc Tala Archange ba ba partout dans le monde, ba na posa ba Archange à ça combien de vocales qu'on n'est pas Papa. Ouais, ça va vocal belé.
nasali bavocal ebele puis nasali 10 ans d'orchestre quoi. Donc 10 ans sans kolongwa. Po ba misusu ozoganga yo leader moya ko salika 4 ans na vivre kimana. Après 13 ans de 14 ans oye lisusu. Ba misusu salika moi 7 ans okimina yo. Mais nga nasali 10 ans donc si papa zo kufa na maboko na nga donc nga nasali 10 ans d'orchestre sans kolongwa. Ça veut dire ba misusu basali ka 13 ans ba kimia puis ba yo zonga ça veut dire. Ba misusu basala ba 4 ans akimi. Ba misusu basali ba 3 ans. Misusu bazan ba kenda ba zonga na ezaka ba artiste misusu pe ke no ba biza vive anda kuna bango. Te na taiga bango te baza ba te bele basala ba 3 ans ba vivre ba kenda pe lipela ba zonga te. Mais nga sali 10 ans na fait beaucoup donc c'est belé trop quoi. Ba zonga ki po ba zonga ki zanda kuna bango c'est normal ba zonga. Et zanda kuna bango to boyit. Motele ba ye mamo via dai ba na full pocket. Ko yana bino mamo via dai. Faut pas. Archange bi nga ndima te ke yo ma solo labo. Te ala solo labo de na lo ba mambo ya solo. Donc nga ina fait beaucoup tina suka ba zo loba. Archange faut boyer Archange ba loba trop. Mais biso de kana fait na biso ti via kei atikeli biso bénédiction tara lelo ba héros. Tara lelo Archange héros. Vous comprenez lelo na koma héros et puis lelo talaka. Monde entier yebi ke muta yemba ki jourang. Ngaye. Donc la blague c'est quoi. Archange nengo beta li solo na ba ba la biso ne le boss Nico 3000 ans na PC bambote. Ouais, bon la boss Nico 3000 ans suka esika ope na Chine. Na Chine kuna boss Nico 3000 Archange yo yebi ba idéologie de ça. Donc ba bon séjour no côté kuna. Archange nengo beta li solo ngo on dirait moi ba tira ime za na vivre la musique parce que na ndimaki te ke papa comment na papa we mandenga zalaka akoninga te mona mwana nde tira ime za te tira ime za na ngota wala za vivre la musique za orchestre za en état d'esprit. Vous comprenez donc za ngwana ta papa we malera za ki za ika bongo faut yo ebi ya mouvement ya vivre vivre ya bateau bateti vivre ya bateau état d'esprit. Donc yango zo mona ke non so ine même mouvement ya kitoko donc na biso pepe la l'aise na ba fe na biso ba bendo ba pompom yake ba masa na biso ba John no ba Guilherme Adolphe ba bo afida to na biso bien mais eza FIFA faut air mogo yebi ane sala na bige eza vraiment plaisir makasa ba ba biso partout dans le monde mais Archange o yebisa biso nanu to beta nanu les solos il y a maître d'école. C'est-à-dire que maître de l'école, on a qui bosse dit disque et pas motonanga ingénieur si c'est Chituka na PC Bambote. Mais disque bimi papa mba keimba la moko banzembo pe malamu mais ba production et beta mais surtout ba production ezoke non ndenge nini na sima papa wema. Bon mikolo to arrêter dans ba activité, to arrêter dans ba concert, to na ba répétition pour to nga to tamaki, to préparer au plus na biso sika. Pour ya papa Kalami te zo bima donc mois prochain le 30 septembre hein sortie mondiale. Il y a album au papa Tikaki. Wa yemina batu musundi banda libanda et puis biso ape na kinto zo bosser. Pour tout ça, la titre na biso quoi. Donc album ezo bima kala mingi tse. Donc bat base la ba yoka maître d'école to bete na ba propos maître d'école ndenge ça ya na bébé. Ezo comprendre maître d'école ça na bébé et puis to bete ba concert nango partout to présenter pe disque na biso do ba projet aller makambo ça pena. Ba projet zali na ba ebi c'est bon ba ebi te ba découvrir à travers émission Tala Lelo. Nzembo ya album ya papa Wembo ezo bima na septembre. Titre nango. Titre nango eza de génération en génération. Titre nango de génération en génération de réseau bimakalaté dans le 30 septembre sortie mondiale. Le 30 septembre on a un clip ozalaka ben ser ou bien zaka ba photo papa Wembo ou bien moi ba image. Papa déjà ça moi quelques clips quoi. Ça là quelques clips de Jésus les gars na YouTube ba tala déjà. Donc papa ça là quelques clips quoi. Ça là déjà. Plus ou moins kasi na ba tala biso moins twaka ya moi loko on a génération en génération. Bon génération en génération papa ça là libanda donc biso awa toyo ya nangana yo toyo ya ngotse. Pour la world music. One is a world one makamnaye mo grand prêtre. Wa ma prêtre. Donc biso bat c'est l'album ozoya ba oyo ngane ba Archange ba s'exprimer ba bo avida ba fait ba bendo ba pompom miya kende to s'exprimer quoi. Et ça plaisir makasi ba lobby papa Mbakei ba artiste peine simaza ko évoluer mais Tala Lelo ba Archange na ba artiste musicien mususu ba kei ko signer contrat libanda ya Viva la Musica. Eza nini Mama Elisa Pedro Monoko Bank eza nini boke ko signer contrat vive eza wana ndengo tsolo bakeno batu ba l'équipe no airache zali mais boke ko signer contrat boke beti concert pour nini te do signer contrat au moni ti le na Paris ti na ba Londres ba Allemagne ti le matanga papier so continue ça moye bit ba bazo panza ba 40 jours ti le do artiste moroté ba leli et puis ba le la roi vie donc ti le lo ti na ba province ba continuer ça ba 40 jours na bango
bon ils na Congo central staff a vie ya papa Wemba oyo na Congo central bapanzai balinga bapanzai pe oyo bango siko matanga mais ba na posa ya quelqu'un moi quelques bateaux bango ba sepela na bango ba sala on a pas orchestre kuna pe bano sala bazo défiler quoi ndeza na Côte d'Ivoire bazo beta ba senga moi équipe moi restreint moi 6 personnes bazo Archange bazui Boa Vida bazui Guilherme Adova bazui Zamba Foka Soliste Daddy Pef et puis Bob Jamosket vous comprenez ou un artiste bango artiste préféré au bango ba sepela ki bazana bango ya moni batina ki ba billet ba bité Archange beaucoup ya koto yo na ndenge la ka ba mona kete hommage à vie mais ba artiste a vivre à payer baza wana posa na moi kilo na ndé to panza matanga vie ezali mabete to maki hotel le roi peut na pause to so beta ti je comprends to robeta moi chita sima wana parce que ba mon biso ba ko kabelata samba moi tapi moi faire moi mukepo rentrée scolaire en ngoyo bana pe fo bazonga chic baya bazo beta te mais côté ko neko sa moi baya ya bien yo mo to beta chita sima wana batuka le ba mon ya hommage à papa Wemba mais ba panzi sango ba cash boy non to sa bongo te taka papa Wemba avec to ba leader pour matanga vient na facilité ba ko benga nga suna kikwiti na kei ba ko benga nga suna mbujimai hommage à papa Wemba na ko kende ba yuma ko ba Yemba ba biloko vie ozo comprendre ba zo lela ngo ba mbongo et bon biso ba petit oyo ba nani il faut que soigner bien parce que tant ozo ba yuma eza bat oyo ba yembela ka ba biloko papa Wemba o to ba osama papa Wemba défendre papa Wemba eza ba to pe ba zaki pembeni ya papa Wemba ba yuma kaka yo comprendre ya ba yuma po biso ne biso yo ba ero photo beta ba biloko vie et boko beta biloko vie ya vie na bino balobi na mboka ezaka na mokonzi na ngoto to mona vivre la musique autour ba awa na au début que eza na batu nyonso oyo yo bazalaki bato na bandele zaki na bato ba appeli boso na bino mais production et yaki ba yokana kité na viva et après et ko sala ke boye ko beta boke ko benga na mopanzi bino nyonso ndengo tangi ba kombo wana est-ce que ezali respect ya viva respecter libeko ya coupe to beta pena concert sans bassiste sans accompagnateur sans mutambunda to permission pana to beta ne poto kenda ika 6 personnes to beta ndeni permission ezali ya nani permission ne biso nde to za na minute ozomona makambo nde zo kende moni makambo nde zo kende to na minute so nde za boye via sati ozo comprendre donc le roi balobaki ke awa papa Wemba keye bako kabwana yango to kaboni te ozo na minute nde via sati mais ba continue mino bazali te ba continue bazali mais wana ça non eza hors makambo viva wana ça siko makambo viva te wana ça siko reno ba inviter nde Archange ki no sa akende ko présenter orchestre eza makambo viva te wana ça ndewor ya orchestre suppose ya orchestre to ngeto na cop na mouvement vie mama ta la cop ngoyo eye poto ke beta soke simbi toke soke simbi peut-être tiki ozo comprendre donc ezaki en dehors orchestre donc wana ma orchestre te faut ba bacha mu panzi ba na poto bo comprendre que wana ezaki mu panzi eza le ba petit ba inviter bango eza le ba inviter na fêtard moko boy ba sa ipe mo instrument Archange Yemba na s'exprimer et bon on est sur ma mouvement hein oui tozo linga to solo loko moko Archange Ndeti awa wa tolinga vraiment ba biso ba meka comprendre Archange ozali artiste musicien ya vivre la musique ndenge to mona kango soki obeli moi message okotindela chef d'orchestre nous to mona na culture ba otindela Senghor kuna ba kotindela maison ba otindela mututel na ndenge ezala toujours est-ce que besoin qui permission ya kokene même pour 2 jours na vivre la musique te wana siko yana so biso eza ndero makampo to ba travailler te to bosser te to za stand to fandi to beta te ozo comprendre donc wana ya cop mo boye et ye ba inviter biso donc tout comme la robenga chef d'orchestre tout comme la robenga te wana ya makambo nanga so za inde ya orchestre là ça va mais ça viva te moi que makambo na yo wana yango ba pesi suspension nango te wala ba lobby ka po ba loba suspension makambo ni wala ba lobby la ba ka pa suspension ni neti ba bisobo o pesa neti bo pesi samba suspension bo pesi Boa Vida bo pesi Guilherme Adova bo pesi Bob buki mibeko te to buki mibeko te so ça ki notre beta to signer contrat to signer pena contrat to sur là wana bo pesa de suspension mais wana bo pesa orchestre po wana orchestre mobimba Archange équipe nationale Zamba soliste titulaire bo yebaki na bino ke et après yango bo to si mibeko esimba te bo ndie bona tendance musu na sima nango
Tu as tendance, c'est vivre la musique à papa maman de génération en génération. Ah quand je ne suis pas lembi na ndoko longwa na yo moko longwe no. Ça pas so longwe na yo longwa na yo moko. Ozongo pas mais vivre la musique ezala. Ego dairati. Atanga la longwe, atanga intel la longwe vivre ezala. Donc ba la poto na Joël Sabino ezaki en dehors makamba mouvement. Matanga papa so continuer ti lelo. Ba ta poto pe ba otinela nga billet akashi yaka nanu. Hommage à papa oye matamo si chanson na kete. Vous comprenez? Nakei, c'est bien quand ça commence à on est na image mususu. Eh, na on a image mususu, ah jamais. Non. Non, na trahir te quoi. Pour nga so fo na nzoto na mona viva donc là mona viva. Mona beaucoup. Donc l'autre landa qui ont tobi Arkash a trahi et puis Arkash ba pèse suspension bino nyonso boy. On est beau raisonner qui avant pour ça likamango même pour l'Hollande 500 francs. Te l'Hollande 500 francs ça qui non et ouais non ça ya et ça hommage à Viet. Il y a le coup ma papa un bichot pour si le matin à papa continue si ben à Paris si le ba panza matin à vie. On comprend donc on est qui au Congo central, balinga moi 6 personnes on a basala, le roi orchestre on est défilé. Bon peut-être moi 4 titres. Bon peut-être moi 4 titres si ba fan ici bino, ba loger bino vous êtes très bien à l'aise pour vieux beaucoup la prêtre. Papa mba amudu munene. Faut pas comprendre nango. Ada artiste a pas bataille munene ya kosakana ti donc matanga ne so continuer ti lelo matanga papa wemba eza toujours continuer toza toujours invité na biso Archange o tozo pasola boy ba pe ming oboy ba quitter mais na pesa susu mbote bongo na ye moko vraiment ya Willy Moucheni code c'est-à-dire code monétaire ya Willy Moucheni soit à l'aise donc za la kimia donc un grand merci sous na boss Nico 3000 ans maître Kenzo Mukendi Chimanga na bi boza partout mima wetu ba mima ba losako esiko zali Archange. Artiste na biso auteur kotika biso Boulantoun Papa Wemba ayate King Kester atika biso Papa Wemba ayate Papa Wemba atiki biso Koffi Olomide ayete pour Archange. Ouais bon nga baba moi bila ngoko to mingi te po eza ba makamba ba vie o mo le ba vie ba na ba papa Koffi nga zalaka ti. Vous comprenez donc ba makambo wana ngana ngapela ko mikotisa trop te pona salaka ti si barando wana ti ba makambo ko migeno papa Koffi ayate ti lelo bon wala ngana ebiti donc nga kota pena mingi mingi kuna te nga foto na nga viva ndenge nini jeso kene ndenge nini ole na kota ka kuna to donc wala pena etala ngate makambo wana etala ngate pena etala ngate. Archange na baibota la biso partout dans le monde bo beta disque na bino oyoyo batebele bazozela na yo mo pozo za po peta pesha na kati wana déjà est-ce que bat ba koyo kata moi idée moi soupe mo boya muke nango demoni lelo nde zaboye nga isoso na mesana nanga kola musaka yo tongo nyonso samedi bo salima kita bolobi bo lambangai au foutinga monnaie de Saint-Gemele si ba pesa kalambwa bébé na sanangama yebona botama na granete na besoin fimete nande na besoin bolingo na yo bosse bondo Benjamin zonganga na yo kelengi chéri na yo ka plaisir komisanga na deke na linga kasalanga ata ulki ngumba ngane tidra taswa bolingo mata obike o tala lelo tala marathon na mbika moistre pona yo na mbika moistre bat base la ba yo ka continuité nango ba osepela quoi oya ba maya lelo zoko bwana do bat base la album ezo ya ba oyoka album ezela ozela ba tout dans so ba oyoka to muko koma na suka émission na biso ndari tozalaka toujours na invité na biso Archange o evoluka bongo na Viva la musique Archange nini o non salate na musique lokolo za envie o penser un jour au sala. Ouais, non, la comité, et le papa m'a rappelé ti lelo la tinel quoi. Na appelé la comité donc non la comité donc dans notre débit, ba doit passer sa chance. Ba tu basi la to sa mama minene mboko, to sa mama minene. Pour ça mama minene ba tu ba jamais de ce bon CP là. Pour partout dans ça ba tu ah première fils, il y avait beaucoup partout dans ça là. Donc non na style ici maman non ça te donne ça non na tinel quoi non bosinan et puis non ça raba miracle non ça mama minene mboko ça ba miracle mama minene lelo maman Amazon présidente il y a Viva la musique yozo mona azo chera onde moi je n'en pas mal les gens qui très bien et qui pas mal et qui n'en pas mal ouais ils qui n'en qui ça va et qui bien et qui n'en bien on maîtriser bien normal ouais pas mal hein quand des nabis pas mal quoi et qui bien
Et ok, on est bien makasi. Nabi boza partout bota la biso à travers Tala Lelo News 10. Nabi mer mila bela dinganga. Musala toujours ndenge zalaka. To sa musala akanshi. Disque et bima. Est-ce que boza peut système ba featuring ndenge to normalement pour papa mayimo pa benga ça ba featuring. Te biso ezala sigo fo bat bayo kana FIFA. Fo bat batake non papa manepli. Tu comprends papa mazate mais on dirait papa Zali. Donc papa Zali mais là tu vas disque on va comprendre que tu es via Zali. Donc biso de inviter batute to ça la vivre la musique biso modo la ça Fox et puis de la ça na musala na talent au papa atike le biso quoi boulot via tiki. Photo la ça photo to démontrer on a mis sur bateau quoi. Bientôt là une année il y a papa Wemba 40 une année hein une année il y a papa Wemba. Nayobi que moi d'information mususu nayobi que eozala na Côte d'Ivoire. Ouais, si tout va bien, si tout va bien. C'est une zambalingi tozonga sur Côte d'Ivoire. Si tout va bien tozonga. Tozonga. Pour ça mboka batu. Ça te que non le gars vient d'ailleurs qu'on komika que non soyez 2 ans Côte d'Ivoire. Te wa pe mboka batu. Faut pas comprendre la moto. Pour komika que Côte d'Ivoire baloba qui était wana pesa mboka batu basala oyo sengele basala pour grand prêtre d'ailleurs kuna ya omoni basala ki bongo. Mais une année basira ki biso que non so une zambalingi. Tobeta to kuna po mama utisu kuna dans ce simbi to de na biso susu mais ça a été que non batu ba comme sango te que non comme que non après 2 ans Côte d'Ivoire après 3 ans non donc une année de to que su kuna to prester puis to zongi to mo sa mara mususu to mo sa mara mususu bon mo sa mara mususu et au sala bien na ba ki ba yebi c'est bien ba ki te o ça biso non nous dernier jour to lisolo asuko so na papa Wemba zangi no ndeni. Bon, le sola souka est à la jour de prestaka dimanche wana na 5h juste via Benganga atini Corneli Malongi manager na biso Corneli Bengala no archange Corneli Malongi aye afongoli verset na biso moninga na bombela baya ya archange via Benga na koti na yuda via Fandi alati senga zo ba été boni ngabi bonjour papa oui bonjour ah obetika un père pour na beta un père abia ba un père ka ngabi sisi Talagara, vive la musique, il faut Côte d'Ivoire va sentir. Abi bon pas, ba perso programme de to balenga bi si papa va perso ce programme pas chef d'orchestre, nous obligé de changer répertoire. Abi bon paiement na vidéo ba été boto causer, na permis na tenter grand prêtre à vidéo pour to causer. Ba journaliste ivoirien ba koti na ba mindele mo to causer sur na vie exact. Si to matin na podium ti papa koya ki ti le PV atige biso donc souci na zala nango. Grand prêtre ngaka bisanga ni jourango. Mais ça va bien pour vieux à telle que non on a dit le mais na benga no pechu wala musu à telle nganga na yebagiti pour na la brassard wana bonjour ngo via benga nganga atalanga na musu ngana ko yebati obi ko za pendo ke inconscient ba leso pe ki ndo moso yebati donc là ozo yemba kaka po ozo yemba ba miracle zo sala mapo na mona okende ba vitesse pour na vitesse ngana mona ba utala biso kanga na oyela miko oyo unde ngala peso ka 2 ans demi kaka pour vie pour ni 2 ans demi pour vitesse ngana mona zana ngo tuka te pour ni 2 ans faut pesa ngata 10 ans les susu 2 ans pour pour comprend prêtre avec kanga na ye na verser fana nanu emsuko fana na fandaki maramusala magina ebiti pour les tomates na podium 5h25 papa atiki biso ngape mudina ye na longoli susuvi na fongoli vie ba maboko kolongola vie ba forme ti lelo vie patika biso donc paix à son âme na ebiga tikela nga brassard pour benga nga jourang le seul chanteur le seul musicien vie beaucoup la benga na verset ne ba koseka bangode ezala ranga bat ba retenir ni ndengo le kine émission Tala Lelo bat ba retenir ba c'est l'album Zoya. Et puis mouvement ça qui toko boti batu batika ko yoka ke no so ni par-ci par là non papa tika biso tout ça ini orchestre za pepele wana le roi massa lobi ke no ba pesi biso ba suspension mais na bi ke suspension nous allons ba une semaine pour ba bina bino matoy kete so bon bo kende faut bo on reconnaître ngo sikoyo bon ça entreprise so ba oui non vive la musique à mon hommage il y a vieux faux hein oyo bi kande ça là donc Maramuto est normal et puis de côté marqué pour nous préparer disque na biso ba tuto ba soutenir biso na ba continuer à soutenir biso ti le l'absence à vieux to pesi ba mbote tu on accord pa na ya 35 car o comprendre wa 35 ba car donc na moi 35 car donc mouvement qui toko ba José corps pa ba soutenir biso ba Côte de Kobo Ngwalanga na Londres ba soutenir biso ba papa Moni Mutete là ba Odilo Mampuya ba Jackson Fulangengi ba Léon Mabuba
ba vie ino ya papa wemba point info na Canada ba continuer à soutenir biso ba bébé Kingombe ba Edouce Kabuku ba Binta Freebox ba Anaïs Kiganga ba Bibi Ngafani ba Blandi Litumba ba continuer toujours à soutenir biso ba Blaise Mbuko fils à papa. Donc on a passé bango tumbote et puis staff ma vie va la musique Archange yo bo c'est l'album Mezoya bo ça jamais déçu bo c'est pela trop quoi. On c'est pela trop Archange aux alliés citoyens congolais to qui na élection pour na yo. Ouais, tu voter. Tu voter pour Mboké ça bien quoi, tu voter pour Mboké ça bien ce président monsieur soyez aye au ce pays il y a aussi katoyebite mais tu voter, on voter. On voter ouais. Un grand merci na bayetu bota la biso partout dans le monde na yebi ke bouti kolanda invité na biso to zala kinaye awa na plateau na biso émission tala lelo o ba bengi bongo na kombo ya Archange bouti ko mona ma nyonso ndenge zalaka toujours autrement ma nyonso na pesa mbote bongo na mère Mila Bela Dinganga na pesa mbote le champion Malela de Londres et pourquoi pas na yemoko daninzila na kati ya Irlande ba lo sako siko zali pourquoi pas na maître Emmanuel Ngala na kati ya France. Maître Iman Dongala. Donc ça dit que Maître Iman Dongala, merci beaucoup. Kalami Pete Ozana na Mabele, Kamite Tozana Malela de Londres. Tozana qui déjà impressé au Claude Ndombasi. Un grand merci na Code. Code. Ya Willy Moucheni. Code. Un grand merci vraiment Code. C'est-à-dire qu'il y a Willy Moucheni, un grand merci de sous. Pourquoi pas na yemoko na les boss Nico 3000 ans et Sika Botalata la Zali manager, c'est-à-dire 3000 ans na bino ya Bandal, 3000 ans na bino ya Lemba, 3000 ans na bino na Kapela Mibale, 3000 ans na bino na Kingabwa, Kalamingi te ouverture, tozako réouvertir na Matonge, 3000 ans ya Matonge sur avenue Luozi et pourquoi pas na 3000 ans ya Force. Bambote bino c'est ce que bozali mana ebité Archange ndiro bosana gimolo moto mona numéro de téléphone pe mamo pesa numéro langeza plus 243 82 18 670 65 plus 243 82 18 670 65 Velanga Chancy Lucy longueur d'avance. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Moi, na poto na PC Mbote, impressant Claude Ndombasi, José Profa et puis Benjamin Kansa. Na PC Bango Mbote. Na PC Mbote, bon, na José Mbouaki pe na Katia France, na PC Bambote. José Mbouaki na PC Bambote Sigo Zali. Pourquoi pas na bino nyonso vraiment au bolingaka émission Tala Lelo Tantine Botala Tala, Junior Kosi, Junior Ndungi. Un grand merci na bino nyonso vraiment Yannick Ingila. Na yebike émission na yango na boti ko se retrouver. Ndenge zara toujours Adish Likinga na Paris. Archange yo na sepela ina bakoli. Nde na zabu tala Adish Likinga. Merci. Naipe à travers émission Tala Lelo na pesi bino bonne chance na disque ya papa Wembeza Robima et puis na l'album na bino bo sala bon me mangoma malamu ebika loko la papa zate et senga pe boye ba pe place au Tchaloko na place au Tchaloko loté za mama malamu. Biso doande ba leader siko ba ba yoka. Pour viatiri biso tu ba leader. T'arrive beaucoup matanga zo continuer tsilelo. Et sala matse. Merci beaucoup. Matanga continue toujours to comme na souka émission na s'abonner na chaîne na Binota Lelo News 10 numéro zawana pour participer à l'émission et puis pour na jeune ndenge zalaka toujours mo ba remarque et ça la rappelle bien vraiment motata la malinga ngominga. Un grand merci na Gesha Mongani. Na bike bozama partout bota la biso mère Mila Bela Dinganga. Elisa Pedro, maman Elisa Pedro, Monoko Bank. Merci. Kunga 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 ya kunga 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 no kunga 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 la kunga 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 ya kunga 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 na bengi na vraiment bokate ile botala tala